bandimité, c'est qui est faux. Hein? Chant de bataille à prophète dans l'église. Vous voyez bien, vous? Chant de bataille à prophète, l'élo, ce n'est pas la nation. Prophète de la nation. C'est bien, c'est bien la nation. C'est bien, c'est pas la mboka. Bien, c'est bien la nation. Oh, Kabila Kozonga. Oh, boy, c'est que tu sois battu la mboka. Vous êtes oublié. Kabila Kozonga, la coup d'état doit préparer. Tu vois qu'il y a retraité. Moi, ça, on me perd dans le bac. Ah, ok, Zamba Lobé. Ayebi déjà, coup d'état doit préparer pour Kabila Kozonga. Mais c'est Kabila Kozonga, tu vas barrer à mon année. Mukuna pe azolo baka. Mukuna azolo baka na ndenge na Kabila mais alors na Tshisekedi. Au moins 2 poids 2 mesures. Na pasteur Makabwa. Ozomo na ngwa. Nani vrai pasteur? Nani Nathan? Oh, tema liboso mo kodala ba vérité. Ah, au moins Mukuna du côté Tshisekedi. Ben c'est azu côté Kabila. Ozomo na division entre Bassa na Zambie. Or que Bassa na Zambie azali église au milieu du village, c'est comme un gefa. Oh, la vérité, papa, boy bazate. Hein? Parce que nous avons c'est que dit la Bible, Jean 12, 43, ils aiment la gloire du monde, que la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés où, ma chère? Dans la lélo. Moi, maman, Kobuka na te yoka lisolo Maman Gisnovitz. Yende coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta boboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku Mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete sila kate elonye nzuluka ekoma lokoma batumena depo makala yaka potebi docteur azaka ka moko coach azaka ka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyonso internet soki olingo zo ba produit na livraison nango eza partout dans le monde to beta www.gisnovitz.com Associé à la paix compte YouTube Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 Balapa. Bandeko balandi nouvelle tendance, bandeko balandi ya magazine Vérité Réalité et longo na Judith Ndombasi. Merci beaucoup. Ya koebete boza ebele libosa batando ike na bino pona kolanda magazine na bino Vérité et Réalité. Pourquoi Vérité Réalité na kati ya magazine na bino na nouvelle tendance to lobaka na bino ba vérité ozo le kana République démocratique du Congo. Réalité eza makambo ezoleka na kati ya mboka réalité eza makambo ezoleka awa na République démocratique du Congo totela kabino yango sans problème. Pourquoi? Parce que tolingaka boza na informer na makambo nyonso toleka awa na mboka na biso. Merci beaucoup ko bete boza ebele na confiance et fidélité oyo bozo pesa biso boza toujours ko s'abonner na nouvelle tendance boza toujours ko pesa biso ba réaction na bino par rapport à moi sozali et koleka. Merci beaucoup ko bete boza vraiment ebele et pourquoi pas na loba merci na confiance, merci na ba remarque na bino, merci na ba baso bopesa biso matoi et bopesa biso nisu na bino. Na ba pe merci na ba baso ba soutenir ki ngai banda na zalaki malade na mona ki ba appel na mona ki ba bazo banga proposer mona na te. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, ya Janisita, le gourou du temple. Yaya Moko Solo la bien. Merci beaucoup à Joshua ni Moto Moko bien. Ya Dondo Mbale pareil. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas Najiska Loko fait depuis États-Unis. Moninga ya Sassou Dianzenza. Merci beaucoup à toi Sassou Dianzenza. Pourquoi pas et pas ya Emmanuel Mounanzi. Merci beaucoup à toi Emmanuel et pas ya Willy Mukenzi Mboui. Merci beaucoup à toi aussi Willy Baleki ya Jiskara. Pourquoi pas et pas ya Jérémia Madiata Oyo Azamo Tambosi Église Monene Cité de l'Éternel Kuna na Montréal. Merci beaucoup à toi évangéliste Nzamba Koba toujours Kotambola na yo. Merci beaucoup aussi de ba prière na yo banda ki Nazareth malade tu étais là pour soutenir. Merci beaucoup à toi évangéliste Jérémia Madiata. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas na lo bapé merci et pas ya bijou ngefa. Moi na moi si ya mon thème malamu.
soko moni mwasi azwi charge ya bano bakufela baboti ye moko mama na kati ya libota il faut kobetele maboko kosenga nzambe apesa vinula ye merci beaucoup à toi Bijou Ngefa et pour na charge oyo oza na yango ya kosoutenir baorphelin moto akokoyeba mpasi ya baorphelin ezaka moto aza na motema pose nga nayebi mpasi ya bana nayebi mpasi ya kozanga baboti ntango namoni moto atelemi mpona kozwa charge wana losambo nange eza nzambe asunga yo okende liboso na kati ya émission ya mokolo ya lelo lokola habitude lokwa nazongi lisusu kotourne tokoyamba prophète oyo alobaka vérité nayebi ete sine bandako boyebi déjà agit aza dala liboso je suis sûr ke ezaka Ngefa mbote mwana mboka Ngefa mbote mama Judith Ndombasi kolo apambola yo okuma sambe zonge pa nzambe to banda losambo tata natiki émission na boko na yo toloba bosolo rien que bosolo pesa mama Judith Ndombasi mayele bwanya tumezote pa na yo kolo totiki ba diaspora na boko na yo totiki république démocratique Congo na boko na yo kolo sunga biso batela biso obanda na biso yo sukisa na biso Congo na Yesu Masiya pangelo mokonzi pe mobikisi na bileko biso seko amen amen losako prophète nzambe aleki bango nyonso na nguya losako prophète mato ezali bale yo karanzela moko losako prophète soko bungi na zamba okutani na nyao tombwa tolibata lobate mboke losako prophète telemi lokola bato orke bususu tababe losako prophète chakalila ndemo mbote mwana mboka na sepesi koyamba yo opesa eloko te okoza eloko te vérité tika la vérité tosaba hypocrite moi mikolo navandaki bato bazotuna nga jiti boni Ngefa azokana te nga binga nde sante ezalaki malamu te nde nakenda omona ete oui mama Judith ntango obelaki bato bayebaki te sante etumisaki yo totyaki na maboko na nzambe parce que père de grands journalistes lokola yo ce n'est pas facile tala bato ya mitema mabe nakomi kotaki yo oyo ya mitema malamu bazalaki no elongo yango tolobi ete kosana kokufa na ntango elanga oyeba bajalo na osoka yango ntango ozoloba bezokamwisa ngai yo kokamwa te soki yesu batelemelaki epe yo oza nani soki ngai Ngefa bazofinga ngai mpe yo osokomona omoni nyoka meme alongoli mposo akotikalaka nyoka akochangeaka te bakasaka bainternet eza fe ya makambo bamoloka internet ekomi lokola monde moyo oyaka biso nyonso tokota na buzoba moko buzoba na mutu na moto na façon na ye ndenge na ye moi je connais toi je dis tu es oza motu moko oza responsable oza moto moko asi mpo alobi yango bien alendele alakisa yo mikro te otanga na classe ti oti na classe ifasike donc yango omoni il y a des journalistes et des journalistes obiya oyo bayeka basimbisa mikro akomi journaliste esi atanga kulu wana bataille kaza kitoko bazwi micro moi je suis un anthropologue natangi yango azali eschatologue natangi yango ozomona natangi yango mais bapasteur de prophète asima ndako no bauta bola non so ya kitoko choko singe suki wana tika babakola no basinga wana mabandi na mitu na bino baya TV koluka mibali non mingi baya TV koluka mibali business kindumba batika kuna yani na TV non pe bazosaka na bango fort vraiment eza mawa mingi mwasi nyonso ala ndenge moko te la comparaison n'est pas raison amen merci beaucoup John Ngefa toye na sujet msa mokwalo John Ngefa tomoni lelo président de la république akobengaka bato bakosololaka par rapport na yo ndenge olobelaka makambo mboka mpo na yo consultation le moni yango comment maman Judith Ndombasi Amos 3 c'était le but Dieu ne fait rien sans toutefois arriver ça que la seule serviteur ouais et ça que bato na nzambe ya solo baye ba eloko nezo ko lekale biso consultation président sali eza mabete ezali pona nini aluka remettre pays na ordre puis aluka gouvernement encore normal et puis pour que état musambuka alors na concession asali kosala kokufa na ntango elanga oyeba banguna na yo bato balingaka yo et tomoni ete pièce par pièce le président de la République c'est constitution tomoni mpe na FCC bakei retraite est-ce que bato na basambela bayebi nzambe non bakei retraite sa makambo na bango attention retraite na bango ezali uniquement pour bloquer la République démocratique du Congo
ba bloquer on sonné maman yo osali kaka 2 ans oyebi Congo te na moto asali 19 ans de pouvoir oyebi coin sur Congo olaninga na expérience na makambo nyonso aleki yo mto osali ka 2 ans oyebi koyiba te mais moto asali 19 ans oyebi coin tout obayibelaka ozomona c'est que très grave c'est très grave awa bato mibeko balobi pièce par pièce hein pièce par pièce tout le monde président de la République a sa concession nationale tout le monde pièce monsieur bimini FCC a quelle retraite ils dit pièce par pièce parce que rôle ya bango mingi or que natango mboka ezona crise faut bango tout ba sangane si ka ba solution ba komisa mboko na crise ndenge nini alors peuple mo la habite kasi yango te président zo sola na bato kuna yango pe président na biso autorité morale ya FCC parce que bato ba kende ko so peut-être pour ba sangisa makati ba bandeni ba kopusa mboko kende liboso est-ce que ça kana mo loko moni ne faut na se wana mama na kati ya ndako papa bazara mi balete ibali bazara mi balete pour bala zarabo moko mama zarabo moko so bande so balu balingo bala basebe mais papa zarabo moko tanto ko papa mi bale bitumbe ko bimawana. C'est ça le problème. Kabila Zéaï a la conciliation nationale et ça les maths. Il y a qu'une retraite et pas qu'une retraite de banane. À quel bateau Kimbut a reporté la péonie. À quel ben non. À quel makila. À quel makila. À quel autobenge les sous obemina. À quel moi sur ya parlement. À quel temps. Jani Mabou. Attends mon mari dans le dossier ma cache à bomaki bateau avion. Tu sais qu'elle a refondé la mode. Tu sais qu'il y a un dossier ou un tête, tu sais qu'il y a un dossier ou un tête. Il y a tambo. Ah, il y a tambo. Moi, maki na Airbus 375 abomaki après ça qui ordre na RC tango wana nani Azara Shubero, Azara président yango. C'est des criminels. Mais c'est vrai ce que je te dis na ibini na bina zona nga. Na zona bana funga zona bana funga yango je dis te yo lebite ke tambo mwamba na RC président yango Azara Shubero. Abomaki avion ba passager commerçant c'est lui qui a donné l'ordre de bombarder avec un problème de tribunal international tu sais quel président fungula dossier donc on dit que tambo mambaza et le quoi apporter quoi apporter à côté non makila bateau ya bomaki yango na mbongo à sa réparation pour mener bateau na crise na tozana ngole le boko bloquer mboka pourquoi payer ça ba tambo moi ngala za mukela za tambo moi ba kengo dondo depuis na za mwana mukela kwa primaire. Hein? Tu n'as pas de ça pour que tu aies moins. Hein? Tu as moins de souke belé bonyo ce sili bande belé bonyo. So mon amoté. Azaka kawa na meto souka ndengeni. Est-ce que bato est-ce que bazo ate? Ba kabila bazo porter Congo le Congo. Président tu sais que normalement on va encore signer. On m'a dit ça. Ndenge même pays. Ndenge même yango kasali à Lucas solo là. Mais même à Lucas solo reporter ni. Et pas porter le côté. Même bato bazo pas l'autre n'a pas kabila. Mais mukuna na ndimita ki OK pas kabila mukuna je suis sûr que c'est bien la président de la République même son président mukuna reporter président le bon oh a reporter conseil ni renaissance après ça moka na renaissance ba mukuna bazaka ba poison ba oiseau voyager pigeon voyager azaka ça au monde mukuna na ni président de ki bato mukuna ko kende te pas aller chef ya confession religieuse ako kende te mutako kende kuna zali deux confessions religieuses catholique protestant Kibangis, orthodoxe, musulman, tokamati armée de Sali, tokamati Kibangis, nde bakoyi ko kende na ba chef na bango. Muko na kako na takeki. So ko muko na zo lenga ko mbo zo nyanya. Muko na zo lenga kanini. Azmo obedience wana te. Hein? Azmo obedience wana te. So qui me présente avec papa Barouti parce que papa Barouti est sage. Il est sage. Dans l'église de réveil, mais il est sage. Il fallait bien que papa Barouti, avec papa Kelani Pata, non, Mukuna, Azali, Loko. Mukuna, Loko, le bâti. Attention. Moutazo finga mutu. Moutazo très dangereux. Moutazo finga mutu, na kati ya lié très sain. Cher. Oh, il y a tout ça, Yesu na nzela Yesu. Dans l'égarement ba pasteur oyo. Dans l'égarement pasteur oyo. Muta bete kabila maboko na Yesu. Mais bon ça la ngoka na cher. C'est strictement interdit. O kabila oyo. Apprécier. Non, sama kila tango. Bubitra kabila. Muko na wana te.
Mouton Nzambe alongo déjà dans l'égarement des esprits. Deutéronome 28, verset 28. Dieu vous envoie l'esprit d'égarement, personne ne peut te sauver. Est-ce que vous connaissez la leçon au Père Sénacon? Dans le monde qui fanatisme mususu. Moi kuna na leçon européenne na président na Congo. Même d'ailleurs, on a dit pasteur la président de la République a s'appelé le président Samukuna. Pasteur Dayo. Dayo alors batango. Non, c'est peut-être alors bien monter ma sécurité. Parce que lui aussi il est propre. Mais comment on est là pour épauler la pembenia, il y a moi na ya molima kolingate. So nga ngefa non pas na courage na kobotama. Yo tele bela ya nem da ba question. Ya pani na ye. Alors kufra obi notre baba. Et souvent na baba na ça. On explique on. Ah moi ko lo bete. Te. Likamoso baba ko interpréter ko ba ngote. Ozomona. Ozomona esuka kakati na ye. Da ezokufa na passe na motema. Ozomona. Mosengo Sénégal normal, c'est un cardinal. Hein, a retraité à Simakimoka église catholique. Sénégal normal. So mo beaucoup na acheté. Azata 3 versets bibliques. Oh. Ah ouais, ça présent. De tete ya wana. Verset va combien de combien ba Jésus autant un verset bon. Ya ko ça émission bon ça ko c'est pas Bible. Attends ça makam. Hein? Bible le bina biso Luc 12 3. On dit ben gefa yo ndima ka baninga na yo te. Mana ndimi papa kelani? Yo ka papa kelani ne. Non, yo ndima ba mukula te on dit ba ba. Ndimi papa kelani? Pata c'est le père de l'église de réveil. Nandimi Mosé Abdi Dabala Oyakufa, pendant ni pasteur Vernon. Yo ka témoignage à pasteur Vernon. Depuis Abotama, bala moi sinaï. Teni wanaï. Accoucher dans moi sinaï. Dans moi sinaï. Mais ce que va dire à soi, frère. Ce que tu OK pasteur. Hein? Papa Malou dit Nazari wana ti le lo bintu to moi c'est mon son. Kaka ya maman. Kaka ya maman. Ce sont les modèles. Hein maman. Bible ce sont Malachie chapitre 3 verset 18. Vous voyez la différence qui sert de ce qui ne sert pas. Avoir beaucoup de chrétiens à l'église aux Nzambete. Mais moni ko benda na oyo on a moni lukeli mwana mboka pasteur Kizami na makambo ko miti na justice ko benda na labino oyo oyo ndimaka oyo atandima oyo yango ememi otie ko ataki poison Kizamina azane loko moko te akonvie kachere wa hein est-ce que oyebi ke Donald Trump za kachere président américain oyebi yango ouais hein ah ouais on dit ouais c'est quoi wale so bwe on dit c'est comme qu'on dit ouais. Ça veut dire quoi le fanatisme ou bien comment? Tu n'as pas ouais eloko na ye. Mais on a bien non. Nous qu'on a akani dernier à la vidéo. Qu'on a okuta na dernier na kubita ye, c'est pas passer la bête. Est-ce que passer la bête? Dernier là ça la maladie na ye, hein, azar la maladie na poison ba pesa ka ye pour moi moko ba traiter yango. C'est que ya buna bitu na bête dernier ça ça. Dernier ça la vérité. On a dit que nous la vérité. Dernier ça dit la vérité. Makamosu a tenga mais on sait la vérité où est le mal. Hein? Est-ce que j'ai bien me connais en bête on m'a confirmé dans la bête. Mais obi il m'a dit déjà kaza boxer. Même à boxer. Arobeta na yope. Arobeta na ngefa. On a vu ça respecter quand même. On va ma coffee. Viens on va regarder mais viens on demander. On demande si toi il a mis kambo yo maman, oye bien. Oh le Kizami na nini? Na parquet ko ça. Moi je connais Kizami. Parmi 13 apôtres 12 apôtres, il y a la 13e. Kizami na abano tamola, tout la dernière c'est bien, abano ko kano na kamona mingi. Kizami na a convié Wallet sur le côté. Kizami a soumis 23 le pas on est à locataire, a tient sur l'église. Kizami na place chaîne de télévision va poser au foot là. Yaye Nambinza mais Kizami na ça sur le pas on a résidence Nicolo. Asali mutako ya monima moko toliko landa par exemple na ye Kizami na kwa envier wale sur le côté Kizami na mbongo ndame papa morai mais pourquoi maman oui bien celui qui accuse de son chien il est en rage et cherche les tout on t'a finalement c'est bien ndoki asuba kana buta bi mala butu mbana ni kuboya yo mais soko suba kana butu ozana ndoki pourquoi ça qui yote yami balé
proverbe elobi na biso na mokanda na 12 verset 10 l'amour couvre toutes les fautes. Pourquoi pas négocier avec son frère? C'est que dit Matthieu 18 15 à 17. Il n'a pas fait ça. Et la Bible nous dit ça il y a toujours qui na carte de mokanda il y a Exode chapitre 20 verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton prochain. Sa réputation. C'est faux. Atiens poison tel le kuta parce que ngala ko biso exemple moko. Na va na télévision 0 na moni mogisho. Na mona mwasi moko. C'est la même chose. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Nabi président de Nilesi. Ozo mona makambo ezole kana Baraka TV. Mogisho la délivrance na moi na mwasi moko abimi wana bi yo ndokyo linyo boma mogisho otinda ke boma mogisho abi ayi bakiti na tongo tokei na Baraka babimisi copie exacte bakangaki kanya mamutakanga mogisho c'est que je te dis babengi nga na 0 na zui na moto na moto kati adi moto na nga za mini na nzambe merci opesa nga moto toto bako boma pe na zero na komi balongo mogisho sapato batiki na singlet oyo balingi boye na sukilote bazo sambisa mogisho babenga mwana mwasi wana tozaka ngai de Nilesi na mama Tina o ngai te mogisho motatindaki mogisho angaki ne témoin angaki ne prison totali boiti tobi président sopo kangi mogisho amotabi lo basali na nzai basali nyoso les abese so basali bato ba epa ce sont des commerçants hein. Bible a dit biso na Matthieu 16 verset 17 à 18. Les deux hommes ne servent pas Christ notre Seigneur. Leurs propres ventes en disant des paroles douces et flatteuses. Hein? Matthieu 24 verset 25. Ne le suivez pas, ne le croyez pas. Je vous ai dit davantage. C'est la parole de Dieu. Hein? Tant qu'on a demandé du Cameroun, pas de $10 000 pour la réparation. Mogisha baniko benga, je te dis bien, partout. Da azaye nango pete. Azaki nango te. Colonel asabisaka bi yo bimisaka mbongo na minoko ya mbisi. Tombola mbeto, eza makiona. Ozo ko misa mbongo na moko te. Abisaka mbongo na 2,30 ou 3,30. J'ai dit pour vous chérie, oyo tokende. Oyo tikali ba s'occuper na. Ba c'est ça ba iko bimisa Mogisha abimisa nga pardon, asenga bimisa pardon. Ba prophétie nyoso zo mona ba escroc. Est-ce que moi j'ai vécu ça? Denis là ça va botunae. Botunae même ça réputation de Denis c'est nanga basali ya Kizamina. Na kopera kana Kizamina te. Na sola kana été. Na zo défendre Nzambo ya yi. Exode chapitre 20 verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton. Tozonga la politique mom ke to tika la kanga pona mono simbi penga babasala Nzambo tima tozonga la mo politique. Mais est-ce que zoni ba kenge fa lelo ba prophétie na bino ekomi ko boma? Olobi bien biso ke mogisho akosela ka makambo est-ce que vous montez que ça la soni na miso ya bana nzambe ba mona kabino ke bo créer ka ba prophétie ya ko créer ndesi toto ka toto la da Roger Baka a alobi eti apesi prophétie alobi azosenga na bana ya mboka nyoso ba o bazana libanda ya mboka prophétie bimi bazonga na Congo bazonga awa mboka na bango awa ba ya kovanda pona ngefa mama nzambe apamola yo lelo na lingi totanga makomi na nzambe parce que so abina monoko masunge falo baka boy na tanga makomi na nzambe na boy otanga kombo ya nafula mutu ngafula mutu tenga tangele kombo Roger Baka ngana yokaki yango kuna bien msi yo banga po yo linga ko loba mobanga bali mo makambo mso ko banga otanga kombo ngana banga Roger Baka ngana tanga ngai pena John na banga Roger Baka bon potanga kombo Roger Baka ngai tozo ça na ko landa jango pe na landa ki yango maman et ça me passe. Oui, excès de zèle et même moto na isika moko ya mabe. Totali nano na kati na mokanda na Ecclésiaste na bana na Jérémie. Jérémie chapitre 14 verset 13. Que dit la Bible? C'est la Bible. L'Éternel dit: c'est les méchants qui prophétisent dans mon nom. Lokuta au bazosaka komonanga. Je ne l'ai point envoyé, je ne l'ai point parlé. Ce sont les visions mensongères, les visions vaines de prédiction, la tromperie de leur cœur.
yende quoi lui c'est faux. Ba étranger bazali partout dans le monde, même en Afghanistan bazali. Si ko yé akoyi bakoya a on a conditionné. Biso no ba kwa kale toni tuna ndoto kurenza kate na maite. Ba ko tia bango wapi? Awa salaire ba na $50. Mais on pas n'importe quoi 1000 balles. On reçoit 1000 euros. Attends, vous avez un diplôme, tu as travaillé normal. Travail normal. Mon professeur, il y a bon soto. Professeur, mon bazonga. Pour bayoka bango, pour basala nini. Misali tiseke datie awa. Oyoko futa bateau et belé. Ça dit quoi? Bazo prophétiser dans nous autres. Hein? Ça dit quoi? Éphésiens 4, verset 11. Et le Binabiso, il a choisi les autres comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme l'évangéliste pour la perfection de l'église. Dès que vous allez évangéliste, t'es quel évangéliste? Un évangéliste n'est pas prophète. Hein? Mais tu n'es pas prophète. Un prophète, c'est celui qui prend la pensée et dit transporte le peuple. Un prophète, c'est-à-dire qu'on a un adversaire. Hein? Un prophète, Motoyo, donne l'ordre et l'équilibre dans le pays, au sein de l'église. Qu'est dit la Bible concernant la prophétie dans Ézéchiel 33 et 13, verset 6. La vision que vous avez sont vaines et oracle monté. Il dit, l'Éternel dit, l'Éternel n'a pas envoyé, ils n'ont pas espéré que les paroles s'accomplissent. Espérer que les paroles s'accomplissent. Yo donc ça bana poto nakati ndako ni otongeli bango. Ba niveau sanitaire préparer bango nini? Misala nini bango ko sala awa na Congo. Ondo kité. Ko biso tozana kutu non to bamzu na bazwi misala te. Ebele wa baya. O ezali bondo kité. Olo bango baya. Est-ce que mutu ezo sala to ezo beba? Mais ko ka tuni États-Unis d'Amérique ba paya bazali. Na ba Russie ba paya bazali. Même na Brazzaville, Congo, Bapaya Bazali. Même na Cameroun, Bapaya Bazali. Ceux qui vont pour m'apporter. Oh, mais ce moment, tu as dit, ah, des boutiques à blague dans Zambéco. Vous blaguez avec le Dieu, avec notre Seigneur. Hein? T'as la bambouille, on se va contre la Katachan et Zambé. Hein? Quel Dieu? Non, bazo embrouillé, bateau. Moi, je m'en fous avec les embrouillements. Hein? Maman, n'a pas dossier dans Bangoua. Hein? C'est dossier. Na bango so ba meki na kopanza ngo kopanza nyonso. Ozomona botika ndenge bozo kosala bato ya poto, bozo liaka bambongo na bango, botika bozala ka ndenge wana, mais bakosa Nzambe te parce que so bozo kosa Nzambe okozwa makambo na yo. Qu'est dit la Bible Matthieu 24 verset 24. Car il se lèvera parmi vous les faux Christ et les faux prophètes. Bible déjà bien ma pauvre prophète. Wa prophète avant la prophétie à l'autre. Oui, à Bopanza Bato. Hein? Mais, alors, il fera des prodiges de miracles. On peut me séduire, s'il est possible, même les élites de Dieu. Qui dit, verset 25, voici, je vous annonce davantage. Bato na bazali bakubi. Oh, ceux qui vont en 2021, t'es bien tout le coup. Oh, la vie et la mort appartiennent à Dieu. Yo ko bamba kufone yo zali obonga alobi kasi Nzambe te Nzambe même ta lobby mais Nzambe zo biso na Ezekiel na Jérémie lobby ba profiter na makamba lokuta na kombo na ngai clé est-ce que c'est normal yelo ngalo bani a biso makamba ko lekala 2021 awa est-ce que alobi yango hein alobi aso ba koro ba signer uti wapi alobi yango botika ko infiltrer makambo ya Nzambe basakana kana ngote. Il y a un moment galante, il y a 6, 7, 7 km à s'aimer, il m'a sonné. Attends, on a un gars qui a un collègue. Mais bateau, il va mettre un camp prophétique. Bazon a une prophétie à bout, toujours qu'il n'y a pas. Escroquerie, non, et comme il a un domaine prophétique. Hein? Or que la prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. La 4 livres, nous avons 2 livres. Livre évangélique et livre prophétique. Il y a bien un livre. On va s'accolater. Mais tant que vous êtes le Nzambe, la prophétie est excellente. Les gens qui ont s'accolater. Quand Nzambe a le il n'y a pas le 5 décembre, il y a pas politicien. Moi, je vais vous faire. Ce qui n'est pas le Kobima. Moi, je suis d'accord.
mais professeur akufaka boye non abi bakufa belé les cinq bakufela ni anga bani pa na présidence ndé parce que bakufi mais bakati pe yango toujours prophétie kala mabe bato bakufa bon sur la base d'abord ce sont les gens qui n'ont pas l'église ndo basi yo wana bino osani bino église yango ouais bino église ah bino nanga ngefa yango yeti na yo to so misato salinga na yo parce que misaki mbongo na yo na escroquer au témoin je suis pas un escroc ah la bitala to sali mosala la condamné pasteur na sakina comment batole ya sika peuple futi esombi yango ndenge nini batole ezobima c'est yo ebisinga bino benga mutu asala bamastique po akangisa c'est yo ouais na na construire église wana c'est pasteur Fiston ce n'est pas moi alors mbongo ezo epai na ye na makambo to epai na ye hein sikoyo mabaya nyonso moni ya sika bachevre ya sika biloko to ya sika tango ezotanga ebomi sika mabaya wana fautif ya kozala nani c'est lui le pasteur. Pasteur Fiston. Parce que moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Parce que bon, on a eu pasteur pesa. Mais ça me mitano et kabwana. Na ko ça misa sauter. Autant on a la qui c'est moula monene. Amoni yango akobenga moto ya construire ya bi bamba sala parce que je ne peux pas avoir le problème. Ngefo le l'église non pour la baninga ba l'église mais non ba so ba ça l'église ba na ba groupe de prière ba ça la yango. Ba zo stroker comme nzambe na kombo ba na bandimité. C'est qui est faux. Hein? Chant de bataille à prophète dans l'église. On est bien où? Chant de bataille à prophète Lélo, ce n'est pas la nation. Prophète de la nation. C'est bien ce boyeka la nation, boyeka bien yo ça na mboka, bien ce boyeka ka wana. Azala kali susu. Oyo kabila kozonga, oyo boy, siko tozo ibatela mboka bozo condamner c'est exact. Bozo troubler biso. Kabila ozonga na coup d'état préparé, tu vois qu'il est retraité. Kasi mosa nzambe pe kamta lobaki. Hein? OK, nzamba lobeli. Ayebi déjà coup d'état ils ont préparé pour Kabila zonga. Mais donc c'est Kabila ozonga te, to ko bari yango na ndenge yoso. Mukuna pe azolobaka. Mukuna azolobaka na ndenge na Kabila mais alors na Tshisekedi, au moins 2 poids 2 mesures, na pasteur Makabwani. Ozomona ngwa. Nani vrai pasteur, nani Nathan. Oh, tema liboso mokonza la vérité. Ah, on m'a mukuna azu côté Tshisekedi. Ben c'est azu côté Kabila. Ozomona division entre Bassana Nzambe. Or que Bassana Nzambe azali église au milieu du village, c'est comme un gefa. Oh, la vérité, papa boy bazate. Hein? Bassana Nzambe ko betelaka ba politique ma boko l'église. Kokumisa bango lié kokumisa Nzambe, c'est que dit la Bible Jean 12:43, ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés où, ma chère? Dans la lélo. Pétio, on a parlé de compter les mots en India. Mais à dévier. T'as un combiné. Est-ce que les telles professions sont aussi? Ils ont aussi. Bato bakimi bitumba. Yo le bio bato bato musuna bitumba. Bato bakufaki. Bato na bakuya. Tango bako diaspora. Lelo moni internet et la télévision du monde. Olobi aucun awese siko kandenza osumi mokinze kuna tout et ok internet amisi mokinze kuna libanda ko sekate pour le blague te mama yo on a tama couper mon cœur ndako boyo bita motaleki azo filmo dans les vidéos abibisi yo obimi ndumba pam la télévision ba kota muke mais YouTube au moins YouTube bimi pas de secret mais ba telle prophétie ata nzambe yango oloba tous les Congolais non c'est que plus que ma vie. Ceux qui va Congolais, tu vas être 2021, encore un esclave. Quel esclave? Quel esclave? Esclave, Yanni. Le matin, tu vas Congolais, tu vas être esclave. Il y a pas de Bourgogne, Bouganda, mais esclave, va dire un robiment. Mais un homme de Dieu, Colobé Loco et Pessi, là-dedans, va commenter. Hein? Nous sommes les amis, nous gagner confiance, beaucoup les pasteurs, les prophètes, va escroquer dans la poto mingi, dans Internet. Bango balingaloko e frappaka bato. Or que ce sont des politiques. Qu'est-ce dit la Bible? Nakati na mokanda. Apocalypse 3, verset 17. 15 à 17. Tu dis que tu es enrichi. Tu es riche. Tu es fort. Tu as tout. Tu ne manques rien. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Tu ne sais pas que tu es aveugle. Ni malheureux, misérable. Yo kana nzamba zo minimiser mutu. Obi ngai na mbongo, ngai na nzamba za na ce sont les menteurs. Ozo mona ba YouTube yo na tumuna. Mutu zo kubuli na babasi ya ndumba. Azo beta makembe se njobi. Azo kutana na bango na bakwembo ko petit. Boyo kesanya bakwembo bo. Mais na kana miso na ngata tama na mutu kote. C'est votre coup de la on est prophète, aujourd'hui moi na moi si ndumba tela makolo koka elongi fanda.
hein ozoli mbanga boye muito soka mwe na beti 100 ya isa kana beti 100 ozoli mbanga kabu ozo sima partie interdit pe yo na télévision ngai prophète na zambe soki na kobeta na kanda pasteur na kozongela yo parce que kanda kozongela yo ndeko lobi boye ozo baso na beti na kanda mais tozo kende wapi nous allons où et dimanche on a pasteur wana prophète wana na molanga masanga whisky il prend des bangi chucho tout cela chicha bien drink aye ngai prophète et puis bino bato ya poto Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance bindima ndima bilama muso ala tana defaka hein Bible a dit le faux prophète dans Matthieu 24, ils se verront parmi les faux prophètes. Mais troye babango ndenge ni tozo mo na bango ba ndenge mutalobi prophète troye babango ndenge nini pe parce que tozo mo na biso pe tozo mo na biso na télévision awa auto leka a azui maya bongo nyango comme J. Maman attention babe yango makiona c'est ça la demi ça nini oh ça on peut na boye atumi ba papier bo milingi maman yo kana biso c'est un magicien yo na ebité na kisita biso za kiawa atanga mobutu so ke na zana mune okuta bato batanga boko ndo mona bandi ko sakola lelo bazali ochebe ba lo ba no maka lelo bazali nyoso bazonga ba prophète de l'église ya et puis ba na l'église te maman nzambe apambola yo ba telle émission toza ko dénoncer pour bato ba fungola ah oui hein nzambe apambola yo bato ba fungola et puis bato ba sikoka bato ba mbongo bango wana. Les charlatans sont entrés dans l'église de Dieu. C'est que dit, oui, batiaka, sur l'année et coco magité. Au moins, il y a un souk, il y a un makio. On va pas la manganette. A fini en haut. A tina, on s'appelle souk. Mais si on a basi batia, il y a un valeur pour l'année. On va mettre la kébé, c'est bien dit. Ça va créer. Tant ma personne jikoka. A kolinga, il y a mon servir. Ah chérie, bébé, yozoki bébé. On va jouer à bilo qu'on a yo. A kozwa drogue ya tena nzaka suka tanga servir mon sapien oyo beti boy omonde ka siko pousser la drogue kitaki na nsangi côté la katio wow attends 5 minutes bani ah lango ya ken motel abeti to 4-5 bon aké osotoki siko ba koma jeni a kozwa mai bona mai parce suka na ngo ifa benir suka na ngo ifa chanini loboko a osama na distance akonzo apela manganete akotia awa ube kiso basala kaji wa jaune wa pala ko jaune rouge atia ngona linzaka neto moko ba so la ndi eboye ana manzaka mila eza ko ngene a prière pour le Seigneur pour qu'on miso bino moni moto est-ce que bela ko zalia naza dénoncer bino ba ndoki nibi batalo kuta ba ngotobo ba pour Dieu va vous extraire ah oui là yo enge fa pas makasi c'est kabila papa mana. Quand il finit, bien hôtel mais bon face à la maman nazali moto moko nzamba itidanga na miracle extraordinaire nga motate yanga tendeki na 24 novembre nazali exceptionnel oko kana betra mbela te soki na bonde lo bikité ce n'est pas mon problème nzambe na kotindi kona makasi ono kwera moi si mine ona bamba kona porte kwa mbule zali hein obaye mo so ba mo so keno ko kato kaka choka lo bamba soko bamba no sayi. On salue les spectacles inutiles au Bible pekisi biso. Ok maman. Dans la prière to mama mis au moins motobo. Dans le sisi atiebo abeti be pan côté na carte il va ko changer. Pas fungola. Azana nzabe orke makio. Nous sera pour nous luka ba benda. Tout va bien na mongo. Il a des miracles. Moto ya biki ça c'est Jésus. Moto ya pambola c'est Jésus. Zoma tandebili mo basa nzambe bokomi nzeo bo abandonner nzambe nzambe sala kelo côté bokomi maman jidite ke de la politique ko bungisa bana nzambe te ke bino pena bozo zala kanani non ça va tout dire mabe parce que Bible le bina bison Isaïe 55 c'est chercher l'internet où se trouve quand tu cherches l'internet il va te donner tout ce que ton cœur désire Somme 37 verset 3 les autres maman on comme une escroquerie parce que les gens ça dans mimi bilokuta nyonso ozomona na basaka ba campagne mutabiki ce sont les maquillonneurs des maquillonneurs oh nyonso kala binene basaka o kala ba 7 ba nina basaka ba jeo wana na bangakisa hein
pour nini babenda bato soki olandi bato babikisaka bango wana bafuta bango mbongo bayasambela na baeglise na bango te bayaka pe te yesu bato to babikisaki bango basangi nini balandaki ye sadi komba basysteme wana moto akwale neta noire boasai tanga miso na ngai otenga te namonaka te alati ninete monene na noire et comme maintenant je vais prier pour les abeilles allez sur $2000 je vais prier pour les abeilles parce que couleur nini tout ça ce sont des escroqueries donc bazo jouer bateau oui définition eschatologie c'est l'étude de l'homme hein psychologie bango batanga 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 jouer la psychologie à bateau na anthropologie à bateau tout ça ce sont des farceurs yo na openda handicapé na mon corps éthique na mon kependa atele matuta na nani hein pe aboka bandisi to ndimi oya Brazzaville na mon corps éthique babi Jésus est capable ya kosala mama yo kanga na zobisa yo Paul azaki na bakisika Paul azaki na kuki tili wana kuki lo mate hein Paul azaki kuki Paul la gamwela hein Paul gamwela kuki ya yango komona ete tokomi na bulu yeki mama oyebi Joël chapitre 2 verset 17 à 18 soki basali na ngai basangani balele epai ya nzambe longola mabe eza kati na bango nzambe akolongola kosa bolamu na bango est ce que basali na nzambe bakomi na escroquerie na miyibi na lokuta na baframaçon un serviteur de Dieu qui prêche les bonnes nouvelles c'est un gay homosexuel bakosi ebele mais bakosi ebele on donne ce qu'on a hein l'Angleterre na moni basi balandi ba pasteur mibale ya basi so babalandi boyokaka nini na tuni yo na boyokaka na kati nini nyomititi nini boyokaka ozinga tunaka bango nyomititi nini mwasi na mwasi eloko nini okoyoka wana kasi tout cela ntango bato bakoti na kati eglise eza nini ezali basoda ya lieutenant ya Satan baye na Jean 10:10 le volet vient pour détruire, dégorger, pour détruire mais yo senga nzambe Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi. Merci beaucoup Ngefa to moke na suka Ngefa to moni basala nzambe bazalaki pour ne pas président de la République mais to moni présence ya Ngefa te ozwaki invitation te to babengaki yo te to moyo kende kuna ezate lokwa yo pe moi makambo ezalaka mwa mbilinga na ngambo ya IDPS to yebi te pourquoi est-ce que on dit mettre ba bakendaki kuna bakokipe ko apporter en plus na dialogue au sorti na masolo au peut-être mo kondi ya ça maman kaka to zana ngo lelo poto bi mana crise yo munene ça s'appelle FCC na INC je te dis la vérité mais moi na mboka pa singa ki moi mboka nani asinga qui était président Kabila basangana na effectivement il faut ba so quitter ba osangana pété parce que comme 2 poids 2 mesures na humiliation ba seba travailler c'est sûr ba ba kere te et ko semba ti na za kuna te na salo makambo te to so ngana sala nzambe ndi ba bibo ba bengi ngefa pété ngai na confession religieuse oyo bakambila ngai bazai na ko dévier en côté ne ba mutu na baso sala est-ce que vous avez assez que plateforme et la confession religieuse mais vous allez permettre comme à hein vous avez confession hein mais dans la NRC la continuer NRC va inviter va représenter mission pourquoi c'est bazala qui peut pourquoi il faut yo pokende pour yo pour non mais même le makasi bango ba poli ba kasi le président ça bongo ba kozo ngande ke ba yaki o ba kende ba pour porter ma solote ma bagage ça bongo ba kende ki kuna nga na senga président de la République na bi benga ngai na cadre ba RC ba NRCT na quatre plans de ministère pour bimana seko oyebi que Hébreux 13 verset 8 Jésus-Christ n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement est-ce que oyebi bénédiction Esaü oyebi que Jacob a montré qui hein alors biloko wana bakomisa président te mboka ezokende wapi rien président yambanga ata mokolo moko bao nyonso bazokende kuna bazolukani
bana verbe ko bana président lokola ngefo kendaki te kasi eloko nini okoki koloba parce que ndenge na oyo okobi ete aluka président Kabila basangana parce que tomona bi bandeko mosusu basengaki yango basengaki lokola olenga nkoine nga naloba po ete ye moto alobaki ete président Félix aluka Kabila mais effectivement ça veut dire que yebo olingi ezala modèle wana mais oui pour Christ est à déboucher il doit chercher mais ça qu'il y a ici oye bien maman Bible le dit motos ont respecté ma corps mais qui terminé n'est pas respecté les accords ça tue hein oye bien parce que dans le monde des ténèbres tant qu'on signe accord ce qui quoi ici yango il faut tenir dans les bons ou bien okufa nani a respecté accord te hein bango tu bazo violer l'accord nanga ba FCC nanga ba bazo violer l'accord la FCC d'à côté ya nini mais ceux qui nous occupent balé bazo bunda maman Judith na za mongala o ba mona ka passer ba njita miki hein le lot des points zo bunda c'est nous qui serons des sacrifices peuple petit peuple o ezangi mai ezangi courant ezangi hôpital ezangi école ezangi ba terrasse le lot vous les mettre vous les bo bato combien mais président bon ke baza bango koyokana te parce que tout le monde était président ko loba boye premier ministre asali boye oyo ko sa bon ke baza yokana te ma solo les qui ont sauté maman ce qui boyokani te bo signa ki te bo ko président abiba yokana te accord à Genval abomi yango ayena Nairobi ba Uhuru Kenyatta ayi ko ndima accord wana lelo caméra zawa accord ebibi tango signa ki ba accord pour nous en ngwendo e ba dite la personne va accord signa signati tango signé bobo ondimi pe na respecter ba desi tango boy yango déjà au violer accord et tango violer accord ba risque d'arriver c'est une politique et ça a un coup de tête arrestation dans une image masolo comme mabiso nulle part ou bien masolo yo je vous dis la vérité et comme mabiso nulle part Bemba ye pona luka comme premier ministre hein oyoki ngai mais Bemba comme premier ministre comme Bemba ye ki wana otolinga ko kumisa bato kwa banzambe ngala akuna te basala ni Bemba zalaki vice-président de la République na moko yote économie apporta kini mais Katumbi pa yaki wana zala bisayo Katumbi ya apporte la ministre des finances mbongo ayiba ibele na katanga ko kande mais Katumbi ko na katanga na kuna na Israël benyayi menyeta o azakuna yako zo kuna na juif te mboka mboka maka na mboka ba tutiti mais population yambaki e ba yambi c'est la même population yambaka Fayulu même population yambaka Tshisekedi même population yambaka Kabila yo mate bato Kabila comme na Kingasani Kabila totondi yotes o mona ngote ba Maputo mona ngote on va kecha tuna peuple ndeni il faut dire c'est les mêmes les gens ceux qui vont aussi abîmer passer 3000 kaka bango peuple zanitina ezana maturité peuple moko abandonné na banzana pas ces hommes même bango ce sont les mêmes gens oh zo mona bango tona ba Katumbi boy même bato wana hein donc peut-être moi mboka Fayulu raison le fois boy na ye ko kotala ko keliso parce qu'il a occupé fala ngake nous autres ngake des peuples qui n'est que lui ko kendete c'est comme toi faut le son à quantité oui mais là il faut dire la vérité au moins Jacques 14 ainsi c'est le dit je suis le chemin la vie et la vérité et la Bible nous dit Jean 8 44 le père de mon sang chez le diable dans le signé bacor il faut respecter dans le signé bacor il faut respecter oui mais on est tu vas pas na yo et quand ça ga liwa pang ça bacor vous signé mais oh il y a boulongola quoi pas boya moi c'est pour bala boya moi et puis vient est-ce que na bon mitelenga parce que même nzambe na lola amonia wana ngefelo c'est nini ah ba signer qui ko zo bo biso za ba quoi biso peuple to yebi yango te mais pourquoi signer Kabila benga ki Fayulu liboso Kabila alingaki ayebaki et ko bloquer le pays comme le loboui na ndenge oyebi yo lobi oliaka mbwa te mais balabi misuni ya mbwa balongoli misuni ya mbwa batiki soupe yo meni soupe ya mbwa olembwa to lembwa olembwa olembwa hein eloko ezoboma biso yango yo mama na ntango toza nango toza na grand na biso vérité toza na grand conflit na mboka crise monene ezali na ntango crise ezali entre président premier ministre nde un général moko akobima ba vous encourager pour nous l'étranger c'est ce que des premier ministre pour nous discuter de parlement et l'autre côté ça me contre mon kasabobu là
na Lumumba. Voilà bozo tcha biso na kao lisusu Mais quand même ko le kango wana. Hein? Na lobi motokola Katumbi. Mbongo ya zuba ina nyuma teki na shamba titi Kabila pese ba mbongo lelo awanga ni Kabila. Yo na biselo ono. Au moins considération le président ça. Bato tu azo yeba bato ya Kabila ba espionner ba nakanya. Et l'autre tu azo le cas. Kabila azo yeba ngo chaque jour chaque minute ça de. Oh. Alors tant on monte na contre-attaque, à est-ce que contre-attaque. Tant on y attaque. Dans ça ba muta bota abata na lekio na maele. Bota abata na lekio na maele. Tous les bateaux, par exemple, bateau comme ça, il n'y a pas mon livre. Alors on dit ça, il y a un robot, ça n'a pas mon livre, donc Kabila m'a maison. Chaque jour, on a une carte. Bah ça, ça. Hein? Non, la coupe de bateau théâtre. Bah pasteur, bah il n'y a pas Kabila pour tout pour nous, mani tout cas. On est ça. Il y a un moment où on a quoi, tu parles de la sagesse. On a quoi, c'est sage. On a quoi, c'est sage. Bon, ça n'a pas bien, surtout le Cameroun. Ce que tu as raté, je me suis là, tu l'as moqué. Merci beaucoup mon mboka ngefa to komina suka émission na biso to suksi a pona mokolo lelo elongo na yo na ebite mot de la fin na yo na makambo nyoso to sololi awa ekoko zala nini pona mboka to pela basala nzambe o yango siliksi yo kabwe non na lobi no vérité atana siliki mais atanga no kanana nzambe vérité Jésus a la vérité il est le chemin la vie et la vérité. Jean 8, 44, le père de mensonge, c'est le diable, et je ne changerai pas. Merci beaucoup, Ngefa. Tu as dit émission na biso ya mokolo ya lelo na yebi kelika ba mastero et si l'église est comme na niveau ni parce que mon équipe banzambe basangani ba pesi moi quelque chose pour na yango. J'espère que Moussala déjà parce que na tali déjà na yebi que to zo ndambu ya misalo esalami wana na moni que Moussala zo kende malamu na bandeko batiaki moi loboko. Ndambe pa mona bango magidite même yo mo tiaki loboko. Vraiment Zambia pa molayo apambola yo mais ça que ne malem mais tout ça là tout du pelo comme moi ma casité hein tout ça là Chekevala o to bengi e ba to to boka na bango pina na comprendre ouais mbongo bango ya kisi to ndenge mais so ka moi si moto ali ka so mo la beti ka pa mbongo yi to balaga ke ona wa pesite ba so pesate hein. Mais ce qui a moi situation la bibi moi na adinga kufa na lokuta le $15,000 $20,000 mais na so comprendre wapi bolingwa solo et loko nzambe vandi nzambe pa mona mama jidi tango betaki mbeno kangaki motema te mbongo ya pasi ya Congo no bimisi mbongo pena la kisa bitala tala ouais to moni misane zo sala mato moni sima yango eza na bureau ba brique yango ezali kuna ba to mona musala ndenge esalima hein ozoko mona mama nzambe pa mola to senge na batamite mama la o bazoka yo alende ne pas c'était un frère na bisa ki déjà je me suis akoya Robert la mbula libani ngana confinement na sakani de ayo mbula na kani bureau abani libani atia maboko toto meloko bato tout bozo pesa dans la pambola bino ezali lokola Romain 11:35 oya pesi ngai pena zongi si eta tombola mosaka hein ndambe pambola ba asukima. Merci beaucoup bandeko bolandi biso na nouvelle tendance. Merci beaucoup bandeko bolandi biso na John Ngefa télévision D. Merci beaucoup ya koyebete tozaki bozaki belé ya kolanda émission na bino mokolo lelo pona lelo ke suki awa trokuta na bino na mikolo mizali ko ya Ngefa to suki no awa zana moya ko bakisa. Moya ko bakisa ezali Somme 133 verset 1 to za bomoko et c'est quand on peut défendre comme école na biso Congo démocratique o continue mo poto. Mais liloba ya suka ona ko basapo na mbote mo penso du confinement e komikaka mbala sima kula pambola. Merci beaucoup.